mikolo na esebelaka na esprit ya unité facha azosalela bakongolais mikolo oyo mpo oyebi ke banda Mobutu akufa le tout premier président de la République chef d'État en fonction assisté na messe ya hommage à Mobutu tel que tomonaki Félix Tshisekedi avec l'ensemble ya ba gouvernement d'autorité tout na messe pour rendre hommage na Mobutu le maréchal oyo biso moko toyebi ke maréchal kaka boyeno na cette atika biso et ndenge na moneli na ndenge ya mabete ngande na monela déjà ndenge na pressentir ndenge na monaki nzanga Mobutu azui maloba allez en fort parce que moni hermo même na ndoto bandimaki te ke mutu lokola Félix Tshisekedi rosala hommage na maréchal Mobutu. Prince Pengalobio, lors de la publication des résultats, on va faire comme au Gabon. Prince Pengue, Hermo Bobo rêve trop, mon Fayoulou a distrait nous dans le rêve, Fayoulou a distrait bien, mais bon, mon été demandé si président Eli, atika do gouvernement de président Eli, atika lo nomata directeur à cabinet Prince Pengue, mon cabinet wanate, et le bélago le côté pena yo kaka. Comment beaucoup non entre nous. Comment beaucoup envisager scénario ya Gabon na RDC? Scénario bena ya Gabon na isa na RDC na ndenge nini mo expliquer ngana no. RDC colonie ba français. RDC ba est-ce biso ba congolais ba français mto ba coloniser biso? Est-ce que na RDC actuellement celui qui est commandant et JR parce que mto azui pouvoir kuna azali donc on commandant JR. Est-ce que biso commandant JR ou asikoyo aza même famille na Tshisekedi po okuna aza cousin ya bongo siko oyo aza famille moko na Tshisekedi bon le babylon bon rêver mais non entre nous c'est comparable même pas. Mbote na ba congolais mbote na bana monde entier merci na biki bozali ebele bo pesa kanga confiance eza confiance moko ya rebonde la teme eza na bato balo bakangai avant na royo kana ngaba tutu mais faut leur aller un peu Saint Thomas le bini na makamboyo merci na Biyumbu merci na Junior Kapa merci na Refekiso bena Papi Kelly merci na balanditu ya tindika bona confiance bozo pesa biso ndenge tu na bino information République démocratique du Congo ça la bino bien moko merci na Yemoko Mokonzali Fairpool merci na Mokonza Bandal partout bozali biso to baka ke mikolo yo ba fongola ki ba bureau pour la dépôt de candidature, mais qu'est-ce qui fait que tu vas kendete? Est-ce que vous avez la souka? Mais ce qui est bon, ouais, c'est pas le makasi non que Fayoulou a bongama, Fayoulou a lingacha. Mais et là on a eu qui kanda kaka non que Prince Pengalobi que na 2006 Kabila lobaki a fongolé la paix, batu ya IDPS, ba bureau enrôlement. Mais est-ce que ba fongola gagne? Voilà on a évité. Et là on a tout mis tout là parce que est-ce que l'élection on a besoin de tout ça là tout ça l'élection par rapport à la constitution par rapport à mandat ya président de la République tout ça là élection par rapport à Fayoulou na Prince Pengene église catholique na église protestant. Hermo boto yo kana bien. En plus place on a yo kakana na yebo kandanga na ngoza ke abecho la lobio surtout que l'élection Bozela Seigneur publié résultat te Bozela cour constitutionnelle te biso moko tomi publié résultat courageux moko boye akobima bon abechole na biso boye po oyo uti tout droit pas nzambe moko abechole monseigneur chole na biso boye que no lotana nous sous très bien na moni neti bo lotaki bien te ti siko bino moko bo comprendre que influence na bino sili et kiri na bino to wana bino bo comprendre que influence na bino sili. Ah, boni boyeko, Tshisekedi wa bibino, bon bimse la courage, Tshisekedi plus courageux que vous. Na moni pe belé boni bo profiter na massacre ya ba FARDC ba bomi ba tuna goma e belé bo salé na ba mission, bo salé na ba tribune bo loba trop. L'État congolais et la justice congolaise est mieux placée pour juger tous les crimes commis même par des généraux. Ah, biso équipé mutute au salimbe ba ko kangama facha ibisaka batebele de le début mandat na yeke même moi pire masananga même to damarano badi même to chaka maboko esika moko mais soko buki mibe kwa l'état boloko bomona ngote bana pa caméra bomona te caméra sala boloko
Donc quelque part, donc il y a des officiers qui ont été arrêtés. Audience forêt, audience publique, on a souhaité. Et c'est bandit, batuba sambaka. Mais on a la lingi. Si on a une vraie formation, peut s'en battre. Moteur sur va agir. Mikolo bena qui ça mikolo côté justice ba tieni biso procureur général a tié numéro vert pour que ba moni que ba magistrat pe ba samisa mabe ba benga po ba kanga mapo eza ligne de lique ke ezongi to kotike na mutu moko ta te mikolo na esebelaka na esprit ya unité facha zo salela ba congolais mikolo po oyebi ke banda Mobutu akufa le tout premier président de la République, chef d'État fonction assisté à la messe, il y a hommage à Mobutu, tel que Tomonaki, Félix Tshisekedi, avec l'ensemble du gouvernement, l'autorité, tout, la messe pour rendre hommage à Mobutu, le maréchal. Oh, il y a un maréchal Karaboeno, dans cette Atirabiso, à Genanae, dans le mois de septembre, même année, maréchal est certain, 7 septembre, maréchal Akoufi, Bana maréchal Akoufa. Population congolaise et Kabona babité ndi ba mouvance akala parce que la plupart de bana ba combattants lelo mingi o bazo sala mobulo avec lelo yo boye influencé malheureusement par Baboketu ba kota mingi ba famille Mobutu gaz évident la revida donc ba sila bina ba monelo ko so ko bata meate mais esprit facha dans l'esprit à unité j'avais senti ça mais ce sont les kabylistes qui se sentent vraiment lésés parce que bango bazana ti considérer dans la minute pour on dirait réconciliation moro et en gestation entre famille Mobutu et la famille Tshisekedi. En réalité, il y a un problème. Il y a une histoire que Mobutu malade dans Cap Martin à Nice, Tshisekedi lui a rendu une visite. Pendant qu'il était malade, malheureusement, Marambo Tshisekedi na Mobutu na Cap Martin à Nice, c'était honoré Ngbanda, paix à son âme. Or, il y a un vrai moment. Et ndenge na moneli na ndenge ya mabete ngande na monela déjà ndenge na pressentir ndenge na monaki nzanga Mobutu azui maloba aleli yango fort parce que moni hermo même na ndoto bandimaki te ke mutu lokola Félix Tshisekedi akosala hommage na maréchal Mobutu ko assister na messe Joseph Kabila prochaine famille Mobutu kaka pongbanda nani nzanga Mobutu akosalela ye musala. Mais même pas pour raisonner, papa, même pas pour rendre. Attends, hommage à pas mandé que tout le monde Tshisekedi a salé ou non. Parce que sous Tshisekedi, moi j'ai vu déjà mi balai à Minene. L'autre fois, on avait vu le déplacement de la première dame, Madame Denise Nyakero. Tshisekedi. À Keiti, dans Maroc, maman Boubila d'avoir assisté à sali ma visite. Donc, bah, réconfort, moi, et tout le monde était là, et puis, bah, c'est pénalissus. Et cette fois-ci, tout le monde est deuxième acte. Félix Tshisekedi en personne, Fatim Beto, Mouto Aligny, Congolais, Nyoso, Bolingo, ya solo. Donc, il y a quoi assister. Famille Mobutu. Normalement, jamais sur Basalé, qui papa, la baronde à Koufa. Faut mona. Et puis, c'est bien. Ben, tout Basalaki. Tant avant, il y a un peu de hôtel, on a un moni Nzanga Mobutu. On a un moni Jean-Pierre Bemba. On a un moni Félix Tshisekedi. Ah! Oh, ben là, Mobutu, c'est là que papa va couper dans le batikali. Donc, tant qu'on a maréchal, tant qu'on a Jean-Pierre Bemba, on a Jeannot Bemba, tant qu'on a Félix, on a Tshisekedi. Non. Donc, quelque part, Bana Bazana exprime sous Bayenango. Et ça lit bien, la communauté congolaise de Bédé Bato, mon image, je crois que nous baillons bien positivement. Et ça lit moi bien mon robot par rapport à Maramsoune Toye, Nengue tout le monde est là. Mais ce qui est vrai aussi, mais venez me mêler l'équipe. Tozo qui moyen à réagir mais tozo magazine là on bino so kalami était trop bimsa nyoso to bombaki pour na ndenge za la République démocratique du Congo mais le plus important na ngana lo bake bato musu bo tchaka makelele na ba potwana biloko ebele boza ko la Félix eza oya osala terre bozaki ko ina e pamba bozali ko tomboka na e pamba bozaki ko mona mabe mais soko tali lelo Félix azozonga saka Congo na ba image moko na ba façon moko boy bana kaluka ba olela mabe basaleli bango popo isili yo siko na campagne okende kaluka yo za nani po kaluka ba boyi na bango déjà et na biloko musu moyen tolo bango pende zate Tshisekedi campagne a rosala on a ba inauguration Tshisekedi campagne a rosala on a ba réalisation lelo ba mama ba roboto fele après classe ofele ba mama ba roboto fele bolingi tolo ba ni pour maman Tshisekedi to expliquer bino sur nini. Maternité fait les serres des années on peut être gagner la beneto sa énergie belete na ba pays monsieur sala maranango. Moi je crois que c'est depuis les années 90 d'Angola déjà bato ba basi ba botaka ofele
tout est pris en charge par l'État. Mais nous, on était quand même en retard, vraiment en retard au Sakanate. Il faut que ce soit matérialiser ma promesse. Ce qui crie chaque jour que social, tu sais que l'État social, bon. Il y a un Congolais qui a un problème sérieux. Il y a interprétation à mot français, il y a compréhension à mot français. Parce que pour un Congolais, la plupart, je ne suis pas quand même en train de généraliser tous les Congolais quand même. Mais la plupart des Congolais, et surtout les Kinois en particulier, on a entendement dans un groupe de diaspora, pour la social légal manger. C'est ça social. C'est ça ma classe, ma santé, ma maille, vous avez beaucoup de communes, parce que c'est un problème de délestage. Vous avez beaucoup de communes, où ça a 20 ans, on n'a même pas goutte d'eau dans le robinet. Mais les lots, la famille, on a besoin de la réalisation sous Félix Tshisekedi. On a déjà battu ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, je vois à Tshisekedi la volonté politique de faire beaucoup et de faire plus que ça, ce que nous avons vu. D'ailleurs, Félix Tshisekedi est victime, il y a gouvernance, il y a deux débuts dans pouvoir, vous souvenez-vous, avec accord FCC cash et permettant que marche bien. Oyo Soussou, il y a une sacrée, Bousso Bamaramba Babitouba M23, et mélange à Babylone, sous la crise de la Covid, donc Tshisekedi travaille avec beaucoup de difficultés, mais a beaucoup de volonté. Pour la volonté, il y a la volonté même les collaborateurs ne belé à la mesure, il y a à la page, il y a vision. Tu sais que dans mon toit, tu as te belé na Kidiba. C'est-à-dire que Kidiba a été voisin na yété. Et les collaborateurs n'a été. Mais même le chef d'État, très mal compris dans le parce que surtout qui s'agara on ne peut pas nous intimider. Ah, Chadar, Chader bana balokuta moko ba mbangu kokosa opinion. Mais banda siko bakamwezongi na normal na moni ba Chader ba esute. Nzela ba fongoli. Yeki na juste problème nzela. Siko ngana mitulaka. Mutu lokola Joseph Kabila na ebaraté. Bande ko ba congolais belé bande ko na ba congolais belé ngai ye yonde ko na bino oyo aka webisa bino chaque jour la même parole parce que nazonga kanango. Na lobi encore une fois. Batebele oyo boza kobanga Joseph Kabila. Bato peut perdre o boza ba nostalgique à Joseph Kabila. Massa population congolaise o boza ba bazana ko kankele à Joseph Kabila na live sabino lelo boye. Que soki boza kobanga Joseph Kabila bo banga ye bino moko botika kobangisa biso ye. Or Joseph Kabila était notifié. La ministère urbanisme mikane monani. Mais bon, on ko ganga bigangela mwanza. Pourquoi Joseph ata o gangi minami chopona a pe sopo msala souté. Pour la pouvoir mo pe sabinota. Ane lo rompia bino pe li souté. Allez lo rompia sabino li souté. Ya mona mona meta bino bakara. Ya meta bino bakara bino bolunga bo intéressé bino moko bo donc. Na ebité ko ya on bige. Tozana bino wa vivra vera. Boza panier moko bona bino nombre na bino. Eza ekiri ya bato bakasa que Joseph Kabila à renverser pouvoir peu moquer mingi baké comme ça la péalisation non prince Pengalobio lors de la publication des résultats on va faire comme au Gabon prince Penge hermo bobo rêve trop moni Fayulu a distraire nous dans rêve Fayulu a distraire bien mais bon moniteur demandé sili président Eli atika do so gouvernement de président Eli atika lo nommer ta directeur à cabinet prince Pengo mona cabinet ko wanate et le belago le côté pena yo kaka comment beaucoup non entre nous comment beaucoup qui envisager scénario ya Gabon na RDC scénario bena ya Gabon na isa na RDC na ndenge nini mo expliquer ngana RDC colonie ba français RDC ba est-ce biso ba congolais ba français mto ba coloniser biso est-ce que na RDC actuellement celui qui est commandant et JR parce que mtazui pouvoir kuna azali donc on a commandant JR comme ça commandant JR ou Sikoyo aza même famille na Tshisekedi pour okuna za cousin ya bongo
siko oyo aza famille moko na Tshisekedi bon babilo ko rêver mais non entre nous eza comparable même pas. Gabon d'abord basali eloko wana pourquoi parce que le président en fonction de Gabon d'abord moribond est malade tout fait qui se voit mais azone ngotika pouvoir te plus grave encore à tripathier o eza troisième mandat ce qui peut-être bon parce que on va dire sur ça la comparaison ya Gabon na RDC Tshisekedi azaka na mandat né ya liboso et puis constitution zo permettre Tshisekedi à renouveler sous deuxième mandat mais on va nous ça les programmes on ton ça ndenga Gabon bon ya ko ça Tshisekedi ndenga Gabon ngam nazo yebisa yo bon ngam ça Tshisekedi ndenga Gabon ndengo zo kana wana vous blaguez avec les gens ou comment vous blaguez avec les gens ou comment tout quand Tshisekedi bon mon na ndenge nini d'après bino moko donc vanika bo yo Fayulu na Epenge na Bakatumi na Bakabila bozo c'est le Tshisekedi bozo le scénario à Gabon mais peut-être bino moko ne bo misala ba scénario bino moko ne bo kota na ba place te o bokana kite na ye ko ebisa na yebi kezali pasi pona ko raisonner ndenge wana mais na lingaki ba service de renseignement ba bengana no abe Cholé puisque abe Cholé Monseigneur Cholé détient beaucoup des informations. Il y a ceux qui se trament dans Kouzu. Bazana ba scénario ezami sat selon ndenge na zoko la bango na ba langage na bonto na zoko décortiquer ango. Première information c'est que bazana ko bongisa soit lors de la publication ba résultat, il y a élection yo, ba bimsa trouble, soit pendant 2024 ba ya hors de minute tant que ça m'a ramené à Tshisekedi dazola musaka bakabriske mabadi RNDS babini 2024 tribunal international sur la DRDC donc ba onyo so ba sala ba mabe ba onyo so ba bebe ça ba onyo so ba boma ba donc tous ces victimes ba kozala jugé pour que ba criminel wana nyo so ba leka ba kangamba sikoyo ezokota bazo kende ko banda makambu depuis makambo de ce photo total ngo ko banda 94 CPI zoya nani asalaki bo bato belé na mona ba boloko ya milai na ba vie na bango na oyeba te siko kolo likambo avandi peut-être parce que zo banga aloba ngam na salaka tueria kisangani ngam na zoka na Afdel ba peka na bomba bato na poto conquérir kisangani ba okanga ngai yo kono zo banza yo aya kokoma président lisusu et vous rêvez boke yo sabi ko na kaluka ba ko bamba bino mabanga boke na belenge sa ba bamba bino mabanga bo sa ba maman bisa ba boto fele makambolo ba bamba bino mabanga bo bisa to maman e mo rénover ba bamba bino mabanga Félix Tshisekedi mu kwantombolo biso toza sûr na candidat na biso toza sûr na favori na biso toza sûr na Tshisekedi parce que il a une mission maintenant un mandat. J'ai parlé. Merci na Biyumboui. Merci na Balanda Tindika, merci na Ritfiki Sobeda Papi Keli. En tout cas tous ça na oh tous se comprendre te na sujet mo de voka kiawa yo kaki na nga bien te benganga la WhatsApp numéro ya ngwana à travers Junior Kapa ya mutazar Junior Babé va grandir pe numéro ngo ba mona ngo bien te comme ça ba msusu to échanger tout ça sur continuité et très prochainement bozo ba surprise msusu kolo abattre la bino abattre la mabota na bino na ebisi bino que nous avons l'espoir si toi tu désespères nous on espère encore davantage parce que Dieu est ton contrôle et que to kolonga bitumbanyo sotana ngo certes na robeta masolo a EAC prochainement na vidéo zoya parce que EAC babaki si 3 mois mais bato batuni ngai mais c'est Thomas yo lobaki que ba soda sadek bazoya mais ndenge nini sikoyo EAC babaki si 3 mois et très prochainement la vidéo koya je vais vous expliquer soyez scotchés vraiment toujours dans le même programme la même chaîne awa place toi à expliquer bino masolo ya makamamboka soko monité kondimate bolingo ya Congo na ya ba congolais kolo abatela bino abatela pe mabota na bino bye bye.